Bonjour, bonsoir. Avant que la démission na biso topesaka merci na Seigneur. Tomoni susu mukolo alelo eza jeudi, Dieu soit loué. J'espère bozo mona miniature wana. Miniature wana eza ya Sila Bisalu Beka Mpomba Sen. Eza Baby Donja, eza Ixil Pechanga, eza Belvi TV. Eza Lea Ndaya baronte tozolo belela na mukolo alelo okoti olaki okomante opartage baronte tozolo belela bandeko na nga tolali tolamuki nde nayebisaka bino na communauté na biso makambo ezangaka te na mukolo alelo tomoni susu makambo mususu bandeko na nga moto ezopela na ngambu ya bato ya théâtre na biso kimutema mabe eza makasi kimutema mabe eleki kindoki ya butu elongwe kindoke komi ya moi ekomi vraiment ya moi na bato ya théâtre na biso bino nyonso contre mutu moko mutu yango eza nani eza Sila Bisalu boza tellement ebele me bolingaka Sila Bisalu te bolingaka élévation na ete grandeur na ete bomona kutu ndetika alimwa na mokili atikela bino théâtre mais Sila Bisalu encore théâtre eza musala na ye o amesa nango yango Sila Bisalu azosala toujours na ngena tuna bandeko nanga bokota na bokota ba mama bolanda émission bio eza conseil na memeli bino nyonso na kati émission ba o baza awa sur place na ba o bakoya après boyo kango bien s'il vous plaît na olobela 4 choses bokango bien 1 eza mwasi o aza na nzambe 2 eza mwasi o aza mayele 3 eza mwasi o aza na charisme 4 eza mwasi o aza na décision bandeko na nga yango nde nazolobelela 5 eza respect bandeko na nga biloko 5 ana eza très important na bandeko mama na bandeko papa na vie na biso fo tozala nango tolobaka Sila tika kara na défaut Sila ta bafingi Sila lobaka te Sila ta batu baleki na émission Sila kosolaka te toyebaka te so Sila za mutema ya or obe mutema ya mutu toyebi te parce que kotala mutema ya mutu akosiporte makambo lokola biso azane ete fozalaka Sila mutu amesana na babiloko yo kotala Sila Bisalu aza kaka mwasi lokola mwasi nyonso me nzambe asala ye na ndenge na ye eza grâce nayebisaka bino tokobotama le même jour mais air eza différent mutu na mutu aza na air na ye eza kutu meba mapasa lipasa moko bakoza babotami jour moko mais air esala kaka différence omona o ntimba o njuzi eza na ntina eza lokola na bato ya théâtre boza na bino ebele mais mutu na mutu aza na grâce na ye mutu na mutu aza na ta na ye o nzambe alobi ke o ekomi ta nalobelela ye balobelela ye ekomi ta egange yokana ekomi ta egange yokana makambo nyonso bandeko na nga ezalaka na ta nango oyo eza epoke ya Sila Bisalu ata bokoboya conscience na bino témoin boyebi makambo ezoleka na internet Sila Bisalu aza mwasi aza na nzambe bandeko nanga kozala na nzambe eza ngolu epesamela mutu nyonso te kozala na nzambe eza assurance eza assurance ya makasi tomonaka bandeko bazwaka assurance ya santé ya voiture partout mais kozala na assurance ya Jésus Christ de Nazareth eza ngolu bandeko nanga toza na bana toza na mibali toza na baaffaire baentreprise toza na makambo tellement ebele faut koassocie kaka nzambe na première position parce que soki nzambe aza te eza pamba bandeko nanga foto cha nzambe na biso na première position nzambe nde aleka le devant yende aza clé à tout ya mibale bandeko nanga mwasi o aza mayele kotala mwasi o aza mayele lokola Sila Bisalu Beka Mpomba Sen ma mama chérie mwasi o aza mayele mobala sakanaka nete mwasi o aza mayele atalaka mutu nino azopusa na pembe nanga
Kopini nini ona rovaa na ye na ona rovaa na ye te. Kopini nini ona kovanda na ye na ona kovanda na ye te. Parce que muninga opusa na pembeni na ofoye ba bit nini okangama na nga. Omoni sila ama yele makasi. Ami monaka depuis habité fona vanda distance. Nazo kangama na bango makambo ebima. Naza na kacha SB batu misu balininga te. Batu misu balingi évolution na ngai te. Batu bazoluka échec ya sila. Mais comme Dieu est grand, nzamba azosala toujours récite na vie ya sila bisali. On bozo mona confusion totale na kaba ina sila. Confusion totale na kaba ina sila bandeko na ngai. Kotala makamo ndenge zoleka te foto kanga makana nzambi. Mwasi ya mayele foko za kotalaka baninga nini na kovaa na bango fo talaka baninga nini na kovaa na bango eza facile te bandeko na nga soko okute na muninga malamu obongi okute na muninga mabe ye lisusu bandeko na nga fo toyebaka nde nini ya kovivre na sa moyo yami satu foko za na charisme eza très important okozala ozana mpiaka kopesa point faible na te. Okozala non eloko te kolakisango te. Tout va bien avec Jésus. Il y a 4 eza décision. Na vie moi si faut za la na vie faut moi c'est ba ko décider. Bande ko na soki ebi ko décider na vie na oko réussir. To sera ka ba décision pour na famille. Yekuta ko lobi bo na ko lobi te. Yekutu nga sali bo na ko tindela ta 10 chiffres te. Tozwaka ba décision na vie na biso. Na vie na biso soko ozomona loko moko rien ne marche. Te fona telema. Fona zwa na décision peut-être loko na osala ke bien te fona tika ngo na kena koto na luka mususu. Ba mama ba papa faut koyeba kozwa décision na vie na faut réussir. Oko mona jamais ba publier yo. Oko oka jamais ba loba buzo ba kosela. Oko oka ngoto po ba bi ke moi sana ami respectaka. Respect est très important bandeko na nga. Respect est réciproque. Et respect est na mwana na mama na mukolo na leki na mutu nyonso. Soki o respectaka bandeko na pe ba ko respecter yo parce que eza eke zongi eke na bongo bandeko na nga. Kotala sila bisalu azo mérité biloko 5 on a lobby eza na vie ya sila. Eza prière, eza mayele, eza charisme, eza respect, eza décision. Azwa biloko ana vandi sango kati na ye. Yango esala ke o sila zala. Sila za mwasi o a comprana. Sila za mwasi o a vandi moko a tidie sali examen de conscience. Amoni ke te. Eza vraiment bon. Fona mettre ango a pratique. Yango bozo mona résultat ya sila. Yango bozo mona SB. Bande kona ngai. Nzamba a bien. Nzambe aza bien bandeko nanga komona makambo oyo nzambe aza bien nzambe atika ba oya yete foto kangama na nzambe ba vrai ba oyanga makambo ezanga te makambo eza na ngamba bato ya théâtre na biso bango nyonso bazana ba mitema mabe bango nyonso bakoma kobanga na bangana tellement basala na mabe tellement babwaka na ba poison ba mbasu bakisi ba mwandenge na ndeko polisa batu banjoto bonganga mabe komi makasi na ngamba bato ya théâtre na biso makambo yo ali rezo kende nzambe yaka osunga bango po eza kitoko te malgré to loba meza kitoko te boza bandeko na biso abasi ya mibali eza vraiment bien te kotala baby a machine eba monte alobi clair bozana bino ebele mais atangi kombo asila bisalu est-ce que baby atournaka susu pas sila bisalu atournaka te baby atournaka trop pa Bellevue TV aliaka vandaka na ba Bellevue TV pas sila atournaka la pepe 18 ans atournaka pas sila te mais baby alobi oyo mona azo reconnaître que si la bisalu aza yaya azo reconnaître que si la bisalu
te ayebi fanga kovanda na batu po sila bisalu ko bandeko na nga aza na mabe na ye maza na malamu na ye mingi alingaka kosala bolamu parceke akomprana nzambe sila bisalu abangaka ne mutu te arespetaka mutu le sel mutu osila abangaka na sa moyo ezaka jésus ezaka nzambe parce que bebi ndenge atémoigne boye est ce que sila epesi ye mbongo témoigne obie sila yebisi eleka na émission lia biloko oloba non bebi azoloba oyo eza na motema na ye nayebisaka bino maloba tolobaka eutaka na motema euti vana na motema ebimi na monoko bebi emoko azotémoigne bato ya théâtre boza ebele na bino nyonso boza mitema mabe apart mama sila bisalu alobi na ye eloko te pe atindaki bebi te meme sila ye mokutu azokamwa bandeko na nga kozala na nzambe eza bien nzambe azosala différence na vie ya sila nzambe azosala miracle na bomo ya sila bandeko na nga bayini ya sila bakomomonana bayina sila bakomo mona na bandeko na nga basongi bamaa mikolo bamaa mibimba boza na bana na batata basongi bayina sila bakomo mona na bato akento makolo kilo bakomo bima bandeko na nga kokangama na nzambe eza bien bandeko na nga eza vraiment bien makasi bandeko na nga eza vraiment bien makasi bandeko na nga parce que kotala makambo oyo Dieu soit loué nazo balancer bino mo bandeko na nga boka nanu bebi donja ndenge azoloba oyo alobi susu lelo bino moko bokoyoka après tozo continuer mission na balancer nanu bebi donja à suivre J'espère bandeko na nga boki bebi donja ndenge azoloba pona sila bisalu alobi pona ba comédien nyonso me kombo mutatangi boki bien eza sila bisalu Dieu soit loué bandeko na nga nzamba bien tokangama na nzamba bien bolingeli mutu bule bokangi mutema bolingeli bosava makita na bachinel bosava makita na butu na moi contre sila me nzamba obundela ye me nzamba otika ete me nzamba olongise kaka bino mo botala monde entier ndenge eza kobouge mpona sila bisalu monde entier internet eza ko bouger panique partout pour na sila bisalu ne bisara bino bandeko na nga eza nango focha sila te eza focha nzambe lobe komi tamba lobe la sila e komi tansile yoka na komba sile ganga monde entier na ba livre na ba monument partout eza nango focha nzambe eza nango sila te bandeko na nga bo sepia na ndeko na bino bozala gentil na muninga azala kenemi na bino te aza moyi na bino te aza ndeko na bino mama Leanda ya sila bisalu aza fer na yo eloko nini esilaka te eloko nini esilaka te eloko nini bozwa eni bovandisa na mitema mama Leanda ya eni ya nini na mutema na opo na sila bisalu lelo sila bisalu soki asala groupe na SB mama Leanda yo po okoki kosala groupe na yo yo po luki ba fanatique na yo ekesala bien ekesala bien makasi bandeko na nga ekesala bien kimutema mabe efutaka te kimutema mabe efutaka te na moma oza na mwana na moma oza na wana luke loko osala oye kotika mutu na mokili te na vie eza komba fo bunda fo réussir ndenge baninga na ba osala yo poza mwasi lokola bango oza pe capable ya kosala ngo tout est possible à celui qui croit. Tant que oza na konzima okipe kosala ngo
okuko sala ngo boza ba icône boza bato botika kombo boza bato emisu bomiye bakate kati na bino boza bato boza botika kombo bobanda théâtre lelo te bobanda théâtre kala boza va bato kombo ko omona vraiment Léa Ndaya boza bato kombo boza ba icône luka pe sala oya yo bule pe pona yo moko vanda bakomba muninga ezaka kitoko te moko vanda ta balobi na yo lobe na te me babeto isolo lobi eke kaka balobi yo bandeko na nga munoko elobaka mingi yango esumu kaka yango mona papa na biso Moïse Matuta lobi loba mukie yoka mingi bakangi biso munoko tolati karchine eza pamba te to ande komona ngoka eza na ba hôpital na ba salle d'opération mais biso ni tout tolata ngo akoboya tombola musapi soko lata ngo to okota na magasin te yo nani bandeko na nga to luka temps ekomi temps na moment oyo eza temps mutu na mutu conscience ne sala ekomi temps ya koluka nzambe tolongwa na barandu tolongwa na ba haine tolongwa na ki jalousie pe fait le côté toluka kimia pasteur de la foi lobé nous voulons la paix. Cherchez la paix avec tous et que ça la bien si la bisala zande kona bino soki bel viti ozaka na problème asila bozana kin bino nyonso boluka asila te pona nini Ixil péchant ozana kin mama Léa Ndaya bozana kin boluka asila te pona nini bozwaka kibonga inde bochana mapeka kimutema mabe bochena mutema efutaka te boza ba star boza ba collègue boza ba ndeko boluka kimia si la bisalu lisumu nini ngwa sala eloko si la bisala sala evanda bino na kati ya mitema boyina ye o biso toyebaka te boloba toyeba po tosolola ezaka bongo te même na famille makambo ezangaka te makambo mosusu bavanda mpe basoli mpe esili eza na oka te akotya ba na kati ya motema sila bisalo aza na bomoi boye bolingi ekutu te bolingi ekutu te aza na kini bolingi ete tosuete na biso mabe te na oloba bolingi ete mama Mira esayana bolingaki ete avande na Angola Mira osufri Mira onyokwama Mira boye alobe nini oya na nga te po boboma nga ami vandela ne kuna malgré kufi na ye nzambe moko aza maître à tout mais toluka kimia bandeko na bino bazokufa boye bokolela misupe na moto yango bosololaka te mais ozolela pourquoi ozolela parce que pasi ya séparation wana ezalaka mabe pasi ya séparation wana okokosupporte yango te soki oza vana na motema kibomutu toluka kimia na mutu nyonso toluka kimia na bandeko nyonso barande futaka te soko pesi sila bisalu mboto kobima na oyuma te obe sila bisalu soko pesi mboto kobima na oyuma to za silo oza silo za Léa Ndaya oza ka Léa Ndaya luka kimia na sila ze ennemi na bino te s'il vous plaît boluka kimia na obino mo bote ya biso bote ba théâtre ba filme to tala bino exemple ni bote ya ba fa na bino makambo aboye ya kitoko te foto pesa bino kaka conseil nga kuize Yannick TV na loba na nga mingi te ona memele bino na mukola lelo ana oka conseil oyo yoka ayoki oyo salela asaleli so na lobi mabe bolimbisa so na lobi bien Dieu soit loué to saka musana biso po bebi ndaza na lobi ebele bebe atengi bakomba bateme alobi ebele bandeko na nga oyo tolii tomona guerre elingi ebanda parce que bino bozala bongo kaka atengi komba asila bisalu ekoma yekuta mona nini yango ka asila nayebisi ye bino bien sila pesi mbongo talesi ete po alobela ye boluka guerre te esika guerre eza te boluka guerre te mpo so boluki guerre bokokosisa guerre oyo te bandeko na nga bokokosisa guerre oyo te bino nde bozana boluka na bino guerre te parce que sila bisalu atindi na ye bebi te toza ka na besoin ya kimia toza besoin ya guerre te so boluki guerre bino mo boye bien sila lobaka na ye te sila futaka mutu te po alobele asiala émission po afinga mutu non sila vanda na ye calme atiaka bagenu na ye na se juge solo eza pa nzambe avocat solo eza ka nzambe totika kosala makambo ezosalama te na samo ezosepelisa biso te kuize Yannick TV ona memelaki bino kaka yango merci na bandeko nyonso bozalaki na kati ya live nanga oyo bokoya après que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.